Pinda. Quella è di nucleare. No, facciamo una cosa. Bacha kali banda mje. Kuna kali. Papa, bonjour. Bonjour. Comment nani? Papa Luyeye. Tomoni mutakufika kaboye tebite se présenter yo nani événement ngo lekino ndenge nini? Bon, même ngana yibaki te nazaki na ndaku très matin namoni le préfet ya institut Nsumbu. Aye na ndaku aye ko informer nga ke no mutakufi na salle de classe na ina na concession ya institut Nsumbu. Boyo zanani? Ngai ndena za secrétaire ya quartier 4. Siko constat ni bido sali. Bon, tu constates au sali to yé tant to fongoli d'abord to éviter erni na kufaki bon selon sentinelle o ya banda kakuna azokengela institut abiso ke na 2h du matin à monaki après a bengani tango a bengani croyant ka ke yor ka kenegite akosi aye kokota na salle de classe. Après un certain temps, na tongo ya lelo nde akeko constater que mutu akufita ngwasazo sala contrôle ya basala. Siko bozu identité na ete. Tozu identité aza nani kombo na yentiala manase. Sala manase. Avanika na kimpesa wa. Mbo ayaka maladi to ebite soki abimela ko wapi po ba identification ekomi mingi.
tomoni identification ya lufu abautaki frontière lufu tomoni document moko prescription ya médical ya zone de santé ya Nsonapango metango tomoni identification véritable identification na ye ya carte électeur aza mutangeba mutangeba donc kwaza la montane oui bon message clé oyo ko na population ezani bon message clé to ko lobake oyo peut-être mutu nyonso oyo abungsi mutu bia bayebike mutu acha abunga bamona kayete akoki koleka soit na radio soit aye na bureau ya quartier 4 email bureau ya quartier 4 email. OK, merci. Bonjour. Tout le monde bouti na mort ko na événement ni ngwe lekina tongo. Bon, tu pour déposer garçon moko. Il y a cela quelques semaines, bandé ko mona les bandes d'école. Soi-disant qu'il y a bandé au traitement na humain. C'est lo yemoko. Bandé ko souffrir tuberculose. Tuyoza nani? Ngai naza garde na école tsum. Siko mutono yebi bien yebete. Na mona kaye azala kawana. Subitement ezaki na butu ya lelo na bengani 3 fois na kati ya concession. Première fois ezalaki na 0h30, deuxième fois ezalaki na ba 1h si je m'abuse pas, troisième fois ezalaki na 2h. Nde atelemi asali un pas na tango na moni asali un pas nga pe na longwe na komi kozonga. Or que tango na longwa ki pona continuer tour de rôle nanga nde ye na sima peut-être nde na sima nanga tikala kota na salle na salle tour sili na zongi na poste nanga 3h 4h 5h na yebike bon en tout cas école nyonso est intacte na zongi ndaku na sokoli na zongi ba 5h bon na beta sous tour na beti tour na contrôler ba bureau tout na kota na salle bo na ki okutai Manassé azo répondre te Manassé azo répondre te tel que tous ala kina ba policier na butu to bandai ko kutana na tour de rôle nde na zongi wana na signaler bango ba episinga na kina signaler chef de quartier. Le chef de quartier a été ko signaler ba continua biso ya aner pe na benga ki préfet nde événement eleki na kati école nde yango to mutana ko ta brisque mana kati école est boyebi ete to yebi ete selon ba document na to bimisi azalaki hospitalisé na hôpital oyo pardon Nsonapango voilà azalaki hospitalisé na Nsonapango mais subitement s'est retrouvé awa na papier na ye to monike avandi na Kinshasa na commune ya Selembao avenue qui Vuidi numéro 37. Bon message na suka zani. Bon message nanga suka ezaki biso bandeko nyonso baza par-ci par-là tango yebi ke ndeko no moko azaya kubunga il faut ça un peu fort communiquer na radio na poste à la police na en air tout ça avis de recherche on ça la bien na neti boye azoba ne la ndeko te azoba ne lesika outité des dommages. OK, merci beaucoup. Ngoyao, je suis Fabregas Métinois, suivez attentivement Marina Nzebo, serre-moi bien, mon nom, la métisse noire, Ngoyao, Marina Nzebo. La naturelle, autrement dit, leader dans Bango Nyons. Ngoyao, Marina Nzebo. Personne ne nous a plus le moins. Contactez Marina Nzebo 089 67 05 013 0mar@yahoo.fr. Marina Nzebo est là, leader dans Bango Nyons. Ngoyao. Na impact de peine. Bye bye.